Antony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, a sololaki na singana président Félix Tshisekedi pona kokolisa boyokani kati na États-Unis na ikolo Congo démocratique. Antony Blinken alaki kosala elongo na RDC po ikolo eye ezwa esika na yango na continent. Asengi na président Tshisekedi momokambi ya Union africaine kosala makasi po kimya ezonga kati na Ethiopie na Tigrée pe pona boyokani na likambo litali barrage ya Renaissance na ebale ya Nil. Bokundami ya cardinal Monsengwo lelo na cathédral Notre Dame ya Lingwala. Président Félix Tshisekedi ya pesaki na nkondo cardinal Monsengwo lobi palata ya lokumu ya elombe ya mboka ya molongo ya Kabila Lumumba na Milulu misalamaki na pali du peuple. Mokonzi ya Mali colonel Assimi Goïta alobi azali malamu nsima na kobika na bato babale balingaki koboma ye na mbeli na moske monene ya Bamako na losambo ya Aide Alada. Assimi Goïta akomaki vice-président na Mali nsima na kokweyisa na bokonzi Ibrahim Boubacar Keïta abotolaki lisusu bokonzi po akoma président mobu moye. Moto yankita koleka na mokili moi Amerika Jeff Bezos nkolo Amazon asalaki mobembo mwa yambo likolo na kompani waye Blue Origin. Alobi ayoki nsai komona bonzenga ya mabele mobembo asalaki elongo na mama moko ya mibu tuku mwambe pe na bato basusu babale mofungoli nzela ya tourisme spatial.